kaka parce que vidéo oyo vraiment et salamina à la demande ya batebele boyebingai na monde musical na sala ba vidéo te mais batebele vraiment basengi ba bi Google à travers la chaîne YouTube Tolobe la vie ya Papi Gen tabiso na contexte et ya situation ya fait rigola bon ngai ça m'intéressait pas mais na yotala mais du coup azape moi na biso mais pourquoi pas tout le belaye quand même et qu'on interpeller pe bandeko mususu bayeba qu'est-ce qui se passait na ndeko na biso leki na biso muninga na biso Ferregola chair de poule. Alors na kati ya vidéo yonde bokolanda makambo ebele vraiment makambo ebele na yebi ke ko choquer bato ebele je ne suis rien pour rien donc vidéo yo eza demande ya bato basengi yango bandeko ebele bakomelinga ba message ebele na messenger nga muna pesa bino information ke Ferregola bakangi ye na yego mona ngona mbote actualité et ils ont fait des copies-coller na makambo nga na komaki. Je fais une analyse simple pour vous expliquer bato quand même makamunini qu'est-ce qui s'est passé en réalité mais na moni na actualité CD na mbote soki mbote CD.D na moni basali ba copier-coller makambo nga na komaki. Donc voilà, on a développé yelo morote. C'était juste une information na pesa bato, voilà makambo oyo ekomeli ndeko na biso Ferregola. Alors na ko sala mwa lombango parce que ezali vraiment vidéo moko en bref. Donc ezali vidéo moko en bref yango naza ko salela bino pona mega ko expliquer bino likambo nini eye li Ferregola. Mena ko sepela vidéo oyo to émission yo ezala vraiment explicative na mega ko expliquer bino mwa makambo ebele eza hyper important makambo ebele Ferregola c'est quelqu'un de doux alors ba vraiment te azara vraiment na problème na bato ebele te non plus na ba combattant na kanisi concert moko Ferregola azalaki nango na la cigale kala mingi te tango ba combattant bazwaki ba mesure Ferregola via son site internet officiel a mi retiraki alobike akobeta lisusu concert wana te parce que ba combattant ba telemeli yango ce sont ses frères à éviter polémique pe dispute pe affrontement na ba combattant ezalaki geste moko a saluer soki lelo na yeko lobela makambo ya Ferregola c'est parce que geste oyo asalaki ezalaki geste moko louable et à saluer que Ferregola alongoli libaya ye moko alobi ke concert wana ya Cigale akobeta ngo lisusu te na kanti bato mingi bazali au courant ya makambo oyo elekaki l'année passée pour na concert ya Ferregola nambano oyo ba combattant ba salaki. Alors bandeko bokomi mingi bolimbisanga vraiment natangi bandeko mingi te bandeko mingi vraiment natangi bino te bolimbisanga parce que plus de 52 messages na okotanga ngote atana za le lecteur le plus rapide au monde où yatanga ba message nyonso ya mokili na 1 seconde na okokate na sengi bino bolimbisi na kozwa temps na kotanga ngo boyebiki à part musala na salaka na zape na musala na nga musu na salaka o ekotela nga mbongo donc na koyiko mitika kaka te kotanga ba message na bino kosalaka ba mission je dois aussi aller chercher de l'argent pour nourrir ma famille. Alors pour la bande mission na pesi bino mbote na pesi bino bambote mingi bande konanga ba imboka. Alors je vous salue chers compatriotes, chers amis, chers collègues. Alors pour commencer dans cette vidéo, moi je vais essayer un peu de vous expliquer tout ce qui se passait ou tout ce qui était arrivé à Ferregola, chair de poule. Alors Ferregola avait un contrat, voilà, il y a chaud na Guinée Malabo. Contrat wana ezalaki en date il y a le 10 et le 11. Donc le 11 c'est samedi ici. Alors Ferregola le 3 juin, il y a mois oyo. Avec staff naye, il y a plus de dizaines de personnes. Bazaki déjà na billet na bango Air France, ba instrument na bango ba guitare, makambo ebele, bazako se préparer pour ba kene na Guinée, pour ba kene représenter show na bango oyo, bazalaki nango. Alors arrivé à l'aéroport d'Orly,
Ferregola ba interpellé na police d'immigration. Balobi ke azali na Interpol depuis le 22 février 2021. Donc, azana droit ya Robima, or il y a territoire français. Alors, ils ont fait appel à la police territoriale. Parce que la police territoriale, normalement, aux a droit, il y a un avocat privé ou d'office, parce que un OPJ, c'est-à-dire un officier de police judiciaire, a reçu interrogatoire pour ba koyeba si réellement Ferregola ezali yo to ezali yo te. Ba meka koyosala yo explication, il y a arrestation na yo. Donc ça c'était le 3 juin à 16h. Il y a mois au tozali à juin. Donc il y a à peu près une semaine passée. Alors bandeko accompagné Ferregola na Guinée, ba mona que ça sert à rien. Moutou ya très koufi, donc ba wagon oeza na sima et ko avancer te. Donc ba rembourser ki bango billet. Il y a vol na bango, donc vol les alaki annulé pour na bango. Alors tandis que ba musicien o bazala na Kinshasa déjà ba yaki même avion na groupe ya héritier Wata na Guinée parce que ba nego la faire pour ba présenter show na bango. Alors Namoni bandeko ebele bazali ko tatabana. Ça dit les gens commencent à donner des explications à des choses qui sont vraiment très complexes. Makambo bayebi mutuna makolote. Lisolo ya fere so yebi mutuna makolote ko betate. Parce que aza déjà na niveau ya juridiction, niveau moko oyo batu mingi tan bakolanda vidéo tina suka bako regretter. Alors il faut ça là très attention si vous avez une information vraie ou ça la vidéo sur Ferregola. Il faut que ça la très attention. Nana Ebsarabino toujours que Nazalaga à 100% n'a pas information vraie et approuvée. Oh le loso qui oye au porter une plainte n'a présenté au document et information origine authenticité nango. Bon monake na kozala maboko polele. Donc na pesa ka ba information à lokutate, na lokoti na fulute, na lokoti na sobete na pesa ka ba information vrai. Bandeko ça fait un bail Ferregola kendara so Kinshasa te. Na ngasi bo mona ba vidéo mingi to be mission mingi le kana Kinshasa o fere. Ezaka be mission préparée déjà. Ezaka be mission ba préparée, va na on laboratoire. Un jour au porteur, baleki on a TV 10 000 € l'émission moko ya sika. Mais à défaut ça na une émission à sika te. Ça fait un bail faire à Kenara Soso Kinshasa te. Est-ce que faire azala qui conscient que un jour ceux qui a mis quitter territoire français ba ko interpeller tout azala qui sûreté. Ça c'est une question qui nécessite une réponse. Parce que interpellation y a fait les salami les 3. Les 5 faire à l'équipe devant un juge d'instruction, c'est-à-dire bazouzi oyo bakata kalikamba. Alors problème ya Ferregola ezali nini? Bolimbisanga on a bagi bolimbisanga nazo tchola ndeko na ngate leki na ngaite mais bolimbisanga na kwa koyebisa bino parce que toza baboti. Egoyi koyela pe yo, egoyi koyela pe nga, egoyi koyela pe moto mususu. Toza baboti biso nyonso likambo ya Ferre et salinga y passe ngai tango nazoki information na muta musika te na mutu ya kati na ye to vandaki na ye tozo mela moi café tozo solo la ba détail nyonso ba makamu nyonso. Vous comprenez? En dehors koute awana na yebi déjà vie à faire. Moi je connais la vie de faire. C'est quelqu'un nga na tchake vraiment na loa lo baraza Jésus de nuance alingi bana mingi mais na tchake vraiment na kan botatate depuis longtemps yebi emoko. Ferregola na tchaka ye na ngambo ya botatate. Vous comprenez? Na tchaka faire vraiment mingi na ngambo ya botatate. Ferregola azali père de famille. Azana bana ebele plus de dizaines des enfants. Mais na bana wana aboti bango pe na basi ebele.
Vous comprenez? Na bana wana aboti bango na basi ebele. Frère Gola amenaka vie moko familial. C'est-à-dire maman na ye, maman leki na ye, bandeko na ye, bango nyonso c'est sa famille. Avivaka na bango nyonso. Na bana na ye, bana musu abotaka liboso, bana mususu, bana nyonso, bazalaka epai na ye. Mais en 2015, tout le monde a vu vidéo mon réseau circulé, soit disant que moi na moko ya faire, ayaki, kosenga tata na ye faire, nzela, ke pa ya bakoko, esika ya kovanda, na makoki ya kolia, ya malonge ezali abanda kovanda, a bénéficier ba droit ya mwana nyonso, avanda kananda ko ya faire. Et tout le monde a vu politique moko elekaki wana entre bakoko, ba maman leki na ye moko papa asalaki refus ya ko accepter que mwana wana oya ye ya mwasi abotana danseuse moko boya à l'époque mwana wana kota na ndako ya fere et mwana wana lalaki libanda pendant une semaine. Noko na ye aza journaliste aza na chaîne YouTube na ye na kini alobi oh mais niesi na nga azo souffrir boyenenge nini vaut mieux loko nga aza na chaîne na ngai ya télé na l'exaniens nanga a s'expliquer makamu nini ezoleka entre ye na tata na ye. Alors niesi wana tanga lekaki na TV batu bandimaki te ke mutu akoki kosala makambo ya ndenge wana ezali fere epesaki baboti nyonso pasi na motema. Après fere pona kozonga na raison akondima ces dernières mwana na ye akota na kati ya ndako mwana wana akotaki na kati ya ndako azongela ki étude na ye na 5e des humanités pe azwaki diplôme d'état na ye ayebisi papa lo wanga na zwi diplôme d'état memanga na poto papa na lobi solo na nga masolo mosusu me ko mekaka ko beta li solo ya poto te mwana akomi ko ya ba répétition ya faire gola ya ko batama asali association na ye a créé pe plateforme na ye moko na kombo ya tata pour du coup moi il faut bénéficier comme boîte tata na yo comme on a egola moi batu abi kobanga te au nom de ton père to bimisilo visa okene ki me goye bisa tata na yo te fere avandanga boye na poto ayoka o mwana za na Grèce a silika lokola boma moto en fin de compte mwana ici a komi na poto mwana lelo akoli komone Davina Gola mwana ici akoli akomi grande fille déjà 23 ans mwana pe aboya na ye mindono ya okenovanda pa tata na poto aluka abwaka bangunda na ye asala ba makambo na ye pe makambo simba akoma na ndako na ye moko asala pe ba formation na ye. Alors kota l'ingérence ya faire vis-à-vis ya bana na ye komona ke ya un souci. Faire gola en dehors ya bana o ya bota na Kinshasa na ba danseuse na ba copine na ya kala faire gola n'aime pas de femmes noires na ebisa bino émission ego choquer bino bola ta sentir na mokaba. Faire gola déteste toute femme noire ya lingaka basi ya michola oyo batelangwa mindele to bandibu wana ezali catégorie to goût ya faire gola. Mais ce qui est bizarre na ba copine o faire gola so na poto awa avant na bango pe ndengo na te abota na bango pe basi yango abota na bango baza basi moko stabilité mentalement moralement baza stabilité baza basi moko boya ba masolo oya yibaka mituka oya tekaka pimbo oyo nde wana catégorie faire gola alingaka. Et au salaire de faire gola, au bout de 10 ans, oh vraiment qui a vendu na poto pour avant sa pena ba masolo na ye, faire gola a eu 5 enfants, ya bana ya pembe ya ba meti na ba différentes mamans. Vous comprenez? Après ngonga moko faire gola, le papa ne se voit pas. Donc ba comportement wana oyo zo mona ka sala peke Kofi Olomide akoma kolala na hotel alongwa na ndako alia do eosimbaka te
papa mo azalaka ya musu 3 mois na bana et 2 ans mona na été awa elingaka te na poto awa esimbaka te wana ya ba mode de vie na bino na Kinshasa e osalaki mwana moko ya fere akendaka ko porter plainte sur kozanga komitia ya botata na kati ya libota. Bo mbila zwaki yango ba interpellaka ye alobi aza star awi o vendre siga moko te ye business na ye il faut beaucoup de voyages. Mais azonga te po avanza mwana basolola atuna mais pour nini yo à ton âge on reporter papa plainte na bureau de police. Tant fait raya abenda mwana matoi mwa bambata tindika ye fere gola kenda na ye mwana azongi lisu na même bureau de police abi voilà na ebisa bino ke père na ngaza irresponsable avant na parler te azoration na bisote auti ko ya agresser ngai tala ba rouge na zana wana matama c'est mon père qui m'a fait ceci et batindi mwana en hôpital médecin a confirmé que c'est agression. Alors ba yebisi mwana soa ko déposer plainte et mwana wana à travers maman na ye oyo ba kabwani déjà na fere o fere ce boyebita zalaki na procès na mwasi na ye moko ya mundibu na niveau ya tribunal de grande instance ya Bobini. Procès on est salaki plus ou moins 2 ans pour un divorce. Et maman wana on a zolo bana otanga kombo te pour na battre l'intimité na ye yende mwana na ye apporter qui peut faire première plainte. Deuxième plainte a été portée pour une agression. Normalement c'est normal papa par ko ben na mwana matoi mais ceux qui bon moni ils ont comme un niveau à tribunal c'est que maman c'est-à-dire maman ya mwana nde mutazo pousser mwana na niveau wana. Alors et au salaki faire gola banda bimana ndako wana a changer adresse ité mukanda na ye permis na ye makamu nyonso azalaka nango ezaka na adresse wana. Procureur de la République a tindeli fere na 2021 na mois de mars batindeli premier courrier à se présenter na niveau ya tribunal telle date. Courrier na tangi komi ba ebi ke fere ninga kenda azonga te. Fere atanga lettre wana te. Ni mwana abenga papa ne aloba non papa t'as un courrier ici. Courrier lobi boye mwana sala ngote. Donc ezola kisake maman na ye na sima azo tindika mwana na makambo ya mabe. Na mois de septembre 2021 batindeli férié deuxième courrier à se présenter devant un juge d'instruction na tribunal de grande instance ya Bobini. Ferregola à se présenter à Kendate soi-disant à mona courrier wanate. Vous comprenez? Après baye koyebisa ye na batu oyo bayebi bana na ye pour ma solo e komaki kotambola que Ferregola yo ba interpella yo déjà 2 fois de suite na niveau ya tribunal de grande instance ya Bobini. Tu t'es pas rendu là-bas. Alors faire amoni ke makambango eza sérieux siko komi au courant ya makambo oyo e komeliye. Pour en faire azui avocat moko. Avocat alandela. Source ya bakurie wana po bayeba ezalaki nini. Avocat komeli procureur de la République que soki na date boye fera yagite ezali dû ya confinement tango to koti na 2022. Donc début 2022. Faire gola soki a présenté kite c'est-à-dire a bangaki présence ya COVID-19 yango wana ayakite bo pesa client nangai encore invitation mususu à se présenter. Procureur 4 jours plus tard à répondre avocat ya Ferregola, c'est-à-dire à répondre Ferre. Trop tard sentence, c'est-à-dire ekateli na niveau ya tribunal de grande instance ya Bobini
et si et katama, c'est-à-dire jugement, et si et salama, bah condamna déjà faire 12 mois d'emprisonnement, sans que yé moko azala présent, ni azala informé, il y a sentence na yé. Vous comprendre? Alors, on se pose la question, makambo komaki na niveau ya avocat ya faire. Avocat, azwaki makambo de sorte que, ba enlever sentence wana. Sabi, et katelio ba pesa ki faire, ba longola yango. Pour client azalaki te devant un juge d'instruction. Donc, ba salaki jugement moko, or, ya motoyo, ya accusé. Donc, l'accusé était absent lors il y a sentence naïe. Il semblerait que procureur de la République a tindaki courrier moko pa faire rigola comme suite. Que à la demande, il y a qu'à se présenter na niveau il y a juste d'instruction pour ba revoir problème il y a sentence naïe. C'est-à-dire bazonge la procès à 0. Bonsoir, maman Antoinette Kinkala. Alors, bomoni na France, ndenge zalaka soki ozana dossier moko en cours. Donc, bakoyi ko kangayote, bakoyi pe ko sala o mabete, jusqu'à date oyo, et ko komake, dossier na yo, date na yo, et ko se présenter devant Mobeko, nde, dossier no e bandeli à 0. Et ça, le là, au sali demande d'asile. Après demande na yo wana offra et rejeté yango. Au sali recours. Ce qui déjà batindeli yo lettre ya acceptation ya recours na yo. Donc au commune a droit ya ko vivre lisusu na France ti mukolo recours na yo et ko salama. Et ce qui a été le cas ya fait rigola. Bon, on ne sait pas s'il y a de mibe comme lisusu ya mike oyo et ko interdire faire abima hors ya France ité. Alors le 3 juin oyo faire azaki na voyage moko pour na Guinée Malabo, azana show moko boy musique ya minene ya kobeta kuna, azali invité d'honneur ya munene, ndenga banego kende na aéroport ba interpeller ye barubi ke non ozana droit ya kobima hors territoire français te. Donc ozana dossier moko ya munene na niveau ya tribunal de grande instance, avant obima il faut aussi lisana no dossier wana. Et c'est par là faire appel son avocat na yaketi na aéroport, ba ebise ke na stade oyo. J'arrive. C'est à qui à good? Laisse, c'est à moi. Ferme-moi la porte. Il y a l'odeur de frites qui entre ici. Non, ne faites pas ça, mets ça par terre. Mais, oh, tu risques de balancer par terre. Non. Sois sage. Alors, na niveau siko e komaki wana, normalement avocat ye esengelaki ba relâcher faire azonga ndako pour se présenter na tribunal. Mais police territoriale ba tie faire minute. Ba kena na détention. Les trois wana ba kena na détention na buto na ngwa lali. Les 4, les 5 un courrier et na niveau ya avocat ya faire. D'où amendement to bosenga oyo avocat ya faire ya senga ki po basala bazongela procès ya faire ya 0 po baya na sentence, or que procureur de la République asala ki refus ya demande wana oyo avocat ya faire asala ki. C'est-à-dire que sentence ya liboso yo ba pesa ki faire. Il y a 12 mois d'emprisonnement, yango nde ba exécuta ki yango. Donc au moment où je vous dis, le 7 juin, Ferregola s'est trouvé déjà dans une cellule de prison. Bino, vidéo est choqué bino. Alors, ça peut être possible que basa la recours musu na niveau na stade, alors moi ce qui me choque
ndenge nini mwana ya fere ako koma tina niveau wana na mama na ye bakamata papa oyo aboti ye makila na ye bamema ye vie dure tina niveau wana. On se pose des questions. Bon, je peux pas dire que faire hasard agressif, là c'est un peu exagéré. Vous comprenez? C'est un peu exagéré parce que à l'anganzembo zakana film moko assez exceptionnel. Alingi enjoy, alingi beaucoup de fêtes, alingi kolia biloko malamu, alingi ba voyage belé, alingi kolata kitoko makambo belé, wana ezali vie ya balanga nzembo. Donc tokoki ko juger ngo te soki ezali mabeto malamu par rapport ya bana. Alors, la minute tozoloba Frère Gola dans la prison, il y a Fleury Merongis. Na 91 Nelson. Total anan makasi na parce que Frère azana mbongo ebele. Ana mbongo ebele vraiment mbongo ebele. Total anan makasi avocat na ye. Soki akoki ko kamata mai. Abongo lango vino. To akotika Frère babomba etango molai. Bwe bana bolamu ete na poto elengi ya poto soko yoki poto elengi ezaka na ete kasi soko tali cursus ya Frère Gola okengeli mwa moke okomona ke carnet d'adresse neza plein rempli azana album obimbo auti ko bwaka na wenze la dynastie album oyo mutu tout abandai kozela. Et deuxièmement, azalaki invité à président ya Guinée na Malabo pour asala show moko ya munene kuna. Et troisièmement, Frère aza parmi les artistes congolais oyo azana groupe moko eza composé de plus de 50 de personnes. Oyo baliaka na simana ye. Donc société est comme brisée. Société mwangani. Boyebi Fleury Merongis ezali prison ya munene na kati Europe koleka ba prison nyos avec 2885 places, c'est-à-dire lit oyo mutu moko moko ko kozwa chambre moko moko ko kolala ye moko ya mobimba. Statistique batu ya droit de l'homme salaki na 2022 na début na mois de janvier que prison a commis des gens à plus de 4200 personnes. Donc, on a commis double fois que le nombre de places exigées dans la prison. Si prison à Poto, ils n'ont pas si que la prison à Kinshasa. Vous mettez ça là 10 ans dans Makala. Vous mettez ça là le rôle de 10 peine dans Makala. Vous mettez ça là le rôle de 10 peine dans Makala 20 ans au Kauka. Oko bima nengo zalaki pokuna bato babetaka dame. Batu abetaka bale, batu bakendaka ndaka nzambe, batu pe babimaka moko babimisi yo weekend oyo ko bima ozonga dimanche prison Makala. Batu baliaka fufu, baliaka madesu na prison ya Merongis ndeko na ngai bayebi makambo fufu te, kombo fufu kutu bayebi yango te. Oloso bayebi yango te. Vungule na vungule. C'est-à-dire pomme de terre banika na machine basala yango poto koma lokola fufu me ya poto batieli yo lutu moko mbuma moko ya pomme de terre mbuma moko ya pomme vert mbuma moko ya tomate musuni muke ya ngulu batieli yo pembeni ozala musulman te yango kaka na verre moko ya mai ndeko nanga Frère Gola Frère alingi fête. Frère alingi ba fête à l'occasion de rien. Alingi ntaba. Est-ce que akokoka boloko ya ngolo? Tomona ki biso nyonso pe na 2007 papa Mbappé akotaka lobwako. Kasi komaki makambo ya beta na beta entre Joseph Kabila
na Nicolas Sarkozy. Est-ce que ya faire gola bakonzi ya Congo bakopesa ye maboko to bakotika mwana bango abika na lubwako? On les a ba question oyo mutu nyonso abani ko se poser. Malheureusement naza juste d'instruction te pour appeler Sabino Biyana. Est-ce que avocat ya faire gola akokoka kopesa makoki na ye nyonso po faire azwa mopepa kitoko libanda? Biloko wana ngai na bino toyebi te. Isengo na moto ya lali nzala kasi aza na liberté. Tala oyo ekweli faire gola na mwana oyo ye moko abota atia na mokili. Yo ndeko moto ya poto kanisaka mundibu aza mundele to mundele aza mwasi ya malamu koleka basi nyonso. Tu te trompes. Mwasi aga mwindo aga mundele te. La femme c'est une noire. Nazana nga raciste te mena yebi sakabino mwasi aga mutu mwindo. Nzamba salaki mwasi mutu mwindo. Vous comprenez? Mwasi ayi mundele te. Soko lingo o mona bolamu ezaka na mwasi. Zwa mwasi ya mutu mwindo kumona bolamu o ezaka na mwasi. Mwasi ya mutu mwindo aza très spirituel. Aibi nzambe. Mwasi nyonso ya mutu mwindo okoyoka kombo ya nzambe na munoko na ye. Ça c'est important. C'est très important pour la mwasi. Spiritualité ya makasi na mwasi ya mutu mwindo. Mindele ba ebi yango te. Vous priez trop, vous avec Dieu. Vous. Mindele ba ebi biloko wana te. Komona faire gola oyo abani ko ya poto depuis 1998. Donc aza mwana poto ya kala. Akoyi ko ya ko sutukela bandi bute quand même. Moboti nini yango na poto pe nawa ya Congolais. Akoyi ko permettre na mwana na yake no bala mundibu. Moboti nini? Oui bandibu. Et puis basi wana oyo fere abimaka na bango. Vous excusez les termes. Bakimpumbulu. Basi moko banwalaka. Bamwemo bateka kuyu. Bamwemo bayibaka bamituka. Je sais pas faire à bénéficier nini na babiloko wana. Est-ce que bayibelaka faire mituka? Je crois pas faire na mbongo belé. Faire na mbongo belé, faire mituka za ngwe belé. Kocha faire na kofero mile, je vous dis nazo beta c'était faire à l'équipe kofero mile na mbongo musika. Musika o ezago to débattre, c'est pas parce que Kofi ataka makelele oh mon frère. Faire à des villas de concession où vous ne pouvez pas imaginer. Tanga que na parlé à faire on a bris comme Robert Awa. Na banlieue parisien. Kofero mile za nanda na poto azana ngote. Au moins mon musuta kamati apesi na otanga kombote ya Mr. Mobo journaliste à les États-Unis otanga kombote. Albio Alexander Mobo loba genda kuna ngana pe les États-Unis. Muta somanda kuna États-Unis ezali Weranson. Ngiama makanda. Tango akenda ko zo moi 3 millions na compte ya fondation na ye fondation Ngiama pona ba shege. Yangwa aprofitaka payer parler asoyeba mituka alele mbongo ango asakaye nango amona na nete na groupe mwangani. Allez, maire na biso pesu Cécile Kienge na mawana ye ayeko benda so fali pupa na fondation na ye pupa 1 million liso ebimi na parlement européen bakamati ba pesi na fondation fali tanga bendika aboy akimi na Hollande ke somba Bentley 130,000 euros ake alogoti ki malumalu moko boy ba allemand ba bosana ki akunde bembe moko boy zalaki na Normandie ba pakole ngo couleur ba tie croix rouge ake kabela ngo docteur Mukwege na Panzi aluki ba manzanza na kitoki mosa ke sala pompe ya foko na Kingasani abengisi batu fali batombolie hero atie pompe ya foko asukuli maboko 1 million na poche wo Weranson idem. Joli no gudu asale logote. Weranson gudu atisombela ba sege ba t-shirt. Ba t-shirt a pembe asombi ba omoni terrain asombela ki bango na ba Congo
po avandisa basege yango ba ko sala bilanga na bango ba ko no lo na bakwanga na bango na banini esila kote muna esila oyo kaka o weranson mwasi ya pasteur o weranson mais makambo yo weranson asali est-ce que ezali dine makambo fali po pasala est-ce que ezali dine même na miso nzambe ba pesi o mbongo na bato ba moneli pasi o sunga bato yo kamati mbongo wana o utiliser ngo na ba posa na yo kofelo midego to wolobate po mutu moko ta wo ebisa bino nga asoma asede a kofelo mide abimisa 13e apôtre 40 euros 13e apôtre 40 euros double CD ateka 20 000 CD 20 000 ateka ye alobaki Diego pesanga 100 000 soki oteki bongo to kabula bénéfice Diego alobite vomena teka après na pesa yo 100 000 sima ponga na businessman na bimisaka mbongo te après masolo ye na sima bayoka ni bon problème ite après 4 semaines Diego musique aibise ke vente ya kitoko ba CD zotekama 40 euros mututu azosomba ya beti calcula bia Diego asali yeje jeni ni Diego asala ye tangu wekape bimaki ye ayepa Diego ekumaniro wa azate to multiplier ba CD oyo to multiplier ba CD comme ça to teka après Diego kaka lenga mbongo kuicha mbongo lisolo bimiti wemba ego yokango akangisi Koffi Olomide ennemi ti ayego lobanege petit nanga ti mukolo na kokufa komeka koya liboso cercueil na ngate wemba po andimaki teke mutalia kana ye mutalala kana ye akoyi ko trahir na niveau wana siko Koffi pa yego sala Diego misika yego sala kake loko basala kana Koffi asali ngo so Koffi ya omoni Koffi abetaye li Koffi alisu na Kinshasa pesanga 100 000 balles nanga ti koma yege bambuta baya bavandisa bo Diego pesa yigaka yo teka basede et histoire ya 13e apôtre pour Diego so albi afino bouton oteka te yo za na maison musu ya disque oyo eza renommé yebani koleka Diego c'était orge so ke na ba Côte d'Ivoire ba misia mike bazana ba maison minene ya ba disque Dadju azana maison de disque Fali Ipupa kuta koma na maison de disque Jibem Piana pona ni ayeko signer na Sony pour amoni ke sans maison de disque yebani o sale le côté vous comprenez donc ba masolo e yaki mwa bongo bon ngama ngamba faire talinga te ngana vraiment na musique a faire Fali na yoka te pour ngana beta la musique oyo na bini Luambo na bini Rochero na bini Bokelo Isenge donc ngai musique na ngai vraiment eza faire na Fali te vous comprenez donc nazana intérêt mogote pour na faire so ba obima abimi na ye po azala epe libanda na tikala ko lobelete so ya otika na boloko ya ngolo atikali na ye wana etali ye po boloko ezana ngonzela mutu nyonso obo manope mutu te ozozonga ka sima boye karno etuti mutu moko pa mutu lokolo bukani mbila ya kangio babeti o mwa 3 mois boloko yana ngonzela mutu nyonso na ba inosa wudu bakota ka boloko donc na ko sanzola te na ko beta maboko te ke afere gola donc na peshega ba courage bisika zali aza mwana mobali ezana ngo makambo ele kaka nango mais na poto ezaka so dejo beti boloko osali kaze judiciaire na usenga na avocat afere gola azala pena makasi ala kisa vraiment gaza avocat solo fere gola na ba semaine ezobanda azwa mo pepa libanda po boloko ebebisaka mutu boloko ebebisaka mutu soko lingo oyo eba muzindo ya boloko tuna papa wemba na kati ya mabele ye muta beta yango ya kokauka awebisa ngana na kota prison te mena lobaka te ke yo na kota prison te okota prison na ba manière ebele bakoyipe ko koselo makambo koti boloko donc na ko kumisa boloko ya fere te azaleki nanga asala ka musana e malamu
abetaka musique ne kitoko et en plus ayembela Kabila te et na omona eloko nini openda ya mabe asali po akota boloko po songa azali na mwasi ya moto mwendo ata bakabwani alinga azala quand même retenu réticence vis-à-vis ya papa bana na ye ke a eloko so na sali Niki Menga mwasi ya Fali aboti na âge à 15 ans. Mais pourquoi n'est-il le Niki a banga a reporté Fali plainte? Boyebe plainte wana so Niki a sali yango Fali ake libela. So Niki a lobi ke lelo pena na zoge na tribunal de grande instance ya Bobini na porté plainte avec épreuve. Avec épreuve ya date de naissance ya mwana ne ya liboso. Que Fali aboti qui na âge ya 13 ans poison mikanda. Boyebe osuke la Fali nini? Mais sikoy bana ba bandolo bani na mama na bango. Ah mama quel que soit absence ya papa na ndako, ozaki na droit ko kangisa papa te. Vous comprenez? Wana mwasi ya mutu mwendo, moni Niki mwasi ya mutu mwendo. Adoza na ye aboya ko faire souffrir Fali pupa. Dossier Niki na wo beta li solo ngote. Ça sert à rien parce que na olobe na mamba Fali ya wate, mais na pesika exemple. Mais si vous faites na basi ya bandibu bakelo mawate bazo monoka balateli opena tenya mujahidini mona mundibu muninga na yo balateli onzako mbapenda ya mujahidini yana sir yandangala di twende kendo koche na lubwa kukuna après na suga na basali atai kafe pena donge tipena ya moto churo bameli beteli opiololo kanisa ki yo anatena na kati ya liduso mpuku bolo kweza liduso mpuku bazonga basimate so koti ukangami do to souhaiter ga mwana biso ba courage azane mwana mobali azana no jeune nzamba sungaye awumela tena boloko avoka na eve masala musala makasi faire gola azo mo pepa libanda. Voilà, chers amis, chers compatriotes, bato ba esima, bozo atteint Rolanda vidéo, boye ba cause nini o faire à côté les boloko. A osala ba mwa boni, ba mvula boni. Boye esima, vraiment nga na komi na suka. Je peux pas, ba lumière wane zo betanga boye, zo toksanga imoente. Voilà, pour vidéo, bokanzara vidéo, donc caméra, faut ba lumière ebele pour mona na mulili. Donc la lumière wana eza la chaleur ezo betanga ne longue. Donc voilà, il y a bino moloben na bino Google na pesi bino bambote belé à deux fois to ça l'émission très prochainement. Ciao ciao.